Matondo bandeko balandi émission na biso to kanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso au na République démocratique ya Congo mboka ya Bangkoko mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda kabiso tango yonso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet tozongeli bino matondo tolobi kimia fumu kimbangu balongo pe Bangkoko ezala na bino biso na biso tolo na bolingo biso na biso tolo na bondeko poete mosala ye sokoto kosala yango na kozanga bondeko sokoto kosala yango na kozanga bolingo tala epaikani tokokoya bongo na mpokoso tala epaikani tokokoya bongo na mikakatano tolingi toloba utamwa ntango baindo bakoma kobila na kozanga bongo bomoi lelo biso liboso na bino tolingaki lisusu bomo mesano tokolobaka bamanaka na biso bolandaka sans tendance sans parti pris tolukaka be kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo akoma ko vivre sans conscience sima ya kotalaka mokili ndenge biso to meseni koloba biso to kotalaka pe to komonoko bolingo moke mokeze kobunga kati ya baindo bolingo moke mokeze kosila na mitema ya bato biso tolobaka moto aloni ndunda na ye bitekuteko na ye matembele na ye epinaro na ye sokobowa na ye oyo yonso kovia kolona esika bato bakosalaka milona nzete moko inutile ebotaka edui pe vitamine edui bokasi edui bonzenga koleka milona yonso mokolo moto yalonaki ya ye yabuki matembele na ye matembele kokite toyebi te soko akobakisa nzete wana inutile na matembele na ye po azali na posa ya quantité toyebi te soko nzete wana ebotaki na bonzenga na yango ekoki pe ya kokomplete milona to matembele oyo kolo elanga alonaki tokoliki te yango tolobaka mabeta soko bakotia yango malasi kolumba beso nango mabe ya lokuta bon ti valeur na bomo ya bato baindo esika to uti esika to alaki baindo ba alaki na boyokani ya malonga na tata akeli likolo na se bayalaki bongo ko vivre en parfaite communion soko tokolobata ndenge wana bondeko yalaki kati ya bato bolingo yalaki kati ya bato yango toraplaka na bamboka ya Bangkoko ya biso restaurant yalaki te kadena yalaki te hotel yalaki te po nini ndeko na kolia na restaurant apesa misolo au nom de l'égoïsme nde ba restaurant ebimi moto mopaya ayei na mboka na bino bokolukela esika fanda wana ezaleli yaki na Bangkoko na biso okomi na mboka ba annoncer yo na chef coutumier na ceinture ya chef du village ezena bato mobimba bakozwa soin na yo mokonzi to yambi mopaya zena nyauti ngambo nini azie kosala nini azemole kinzila tango bazwi statistique na yo makambo nyonso ba donner na yo baluki bayeba na ino osokola olia bakoyambaka bato na ina molei wana ezaleli ya Bangkoko o ala kimia osokola malamu sokoko kite bale bakonduri yone bale sokoko sokola na mboka bakumbeli yo mai osokoli na mboka melelo tangolo poso pemba yei yonso ya Bangkoko na biso ezala bebondoki yonso alors ya Bangkoko ya biso ezala bondoki pe mabe Bangkoko ya biso lokwa baki bolumbu Bangkoko ya biso lokwa baki ba sauvage bazaki koliana Bangkoko ya biso lokwa bazaki ba sauvage bazaki ko kabate bazaki ko boma mopayoleki kaka na mboka babungisi lisolo ya bayi
référence lelo ya bomo ya baindo esclavagisme mokili ya mpasi batumbi bamboka ya baindo tango bazeko kanga ba esclave baindo bazangi na bilamba baindo bakomi ko vivre na bakashe au sexe lokola toaki bato ya pidere uta la nuit de temps lokola toaki bato toyebi valeur ya nzoto uta ebandeli ya mokili azangi yonso maze kosala makasi azwata eloko oyo akomi bomba kaka na se na ye basi na mibali mais que lelo toyebi que elateli wana bakashe sexe wana bankoko ya biso balataki ezalaki elembo ya mpasi oyo loposo mpe mbakumbaka bato yango wana bayaki bango nde bakumbaki bonzambe bango nde bayei na mokanda biblia il est écrit ekomama aimons-nous les uns et les autres ekomama limbisa tukusambo na mbala sambo ekomama moto azangi bolingo akomona nzambe te ekomama bokonzi bolikolo elengelami mpo na bato oyo bakotosa makomi ekomama bato yoso bakotambola na rencontre ya makomi bango nde lifeleze kozila bango ekomama 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 mais totala misala ya bato oyo bayebaki ekomama misala ya bato oyo bakumbaki ekomama moto azangi bolingo akomona nzambe te bango baze kokata bankoko maboko bango moto bayebi ekomama moto akotambola la contre ya mibeko soi-disant ya biblia akomona enfer bango baze ko violer moindo femme africaine mwasi ya moindo aze mwasi oyo ba viola ye na mokili comme pas possible mwasi ya moindo banani ba violeur wana baye bakumbaki évangile baye bakumbaki il est écrit ekomama baindo na boindo na biso sans biblia sans koyeba lisolo ya mwana moko ya zemi ya molimo mosanto baindo wana bakelaka baindo wana basalaka quelque chose batambolaka kolandela évolution ya batango kolandela bileko pe bikeke tokomi na periode esengi tolotolo moindo amisalelaki tolotolo tokomi na periode esengili kwangola moindo amisalelaki li kwangola tokomi na periode esengi bwato tolongwi kotia nzete na mai bato bafandi bataye nzete mais soko moindo bandeko balandi tolongolaka nano lolendo ya ki intellectualisme tolongola naino sentiment, fanatisme aveugle. Boato, les inventions yabaindo. Boato. Nabaye comment na mboke sika boato eko salemaka. Bayebi instrument nini. Oyo bako salaka po bataye boato. Et bobo sanate zenzete. Mais na tango wana bankoko ya biso bazwaka inspiration ya boato. Batayaka yango na manzaka. Bakataka nzete yango na manzaka tekenda na kosala bwato to basalelaka na biyoyo bakosalela mosala wana ya bwato te élite intellectuelle etangisi yango bato te élite intellectuelle etangisi yango bato te yonso ya bankoko jeté à bloc coutume eze bondoki mais bible peze coutume ba israélite lelo soko balobi culture pa ina biso eze mabina bato balati zebola batiki mabumuli banda balati masque yango wana culture africaine moindo wana oyo lelo akomi inutile chose yufie moindo wana ndatongaka pyramide na ye bandeko balandi nalingaka makambo tolobaka botalaka na ino grandeur nango ba pharaon ba indo
Ba pharaon wana bakufa yambo Jésus abotama. Ba pharaon wana baze ba kulutu ya ba Abraham. Selon mokanda na bango wana. Bokomona que même temps où Abraham mango yaka na Égypte akuta toute une dynastie, organisation akuta mokili. Ba école de science, akuta évolution. Soko accélérer to kokito loba. Mais ce que lelo loposo pembe bakoki bala kisabiso nzoto ya moto moko vivaka période ya Abraham. Est-ce que lelo loposo pembe bango soit disons de bakumbi technologie, bango soit disons de bakumbi évolution na mokili. Bango soit disons de bakumbi développement na mokili. Bakoki bala kisabiso nzoto ya moto moko atana nzoto ya Yesu. Te. Mais biso na tango wana ba pharaon bazalaka vamba ba brana soka brame na bango na nowe soko banani banzoto na bango telelo yali moindo nda salaka formule ya yamboma banzoto ya ba pharaon. Mais bomi tuna nano tango balobi moto wana yebaki kosala ayebaki valeur ya nzoto ayebaki valeur ya matière oyo surtout na bokonzi na yango. Moindo wana sali formule ya kwambo menzo te bebate bungate. Est-ce que beaucoup qui peut bondi un peu plus tard que moindo ango ye wana azaki sauvage ye wana zaka bolumbu ye wana ayebaki ko sala loko te ayebaki ko lobate po aloba ifalaki loposo pemba ya. Te lelo bolingo sili na mitema ya bato. Nini sili si bolingo na mitema ya bato. Bolanda oyo ngana ze koloba kasho na ze ko salate yango wana message ba missionnaire catholique ba yaka nango awa na Afrika po atango yonso bobo sanate to tangela bino ba recommandation ya Roi Léopold II tanga ze ko pesa ba missionnaire catholique alobi soko batuni bino po nini bino boze ko se comporter ndenge bote akabiso te bolo bana bango balanda oyo bino boze ko lobakasio bino boze ko salate yango biloko toze ko vivre telelo bato yo bate aka bato bolingo bango moko ba reproduire aka bolingo te justement po bolingo ezete na kati ya yilo te écrit po bolingo ezete na kati ya komama on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Fondation ya christianisme mais une fondation très mal assurée. Fondation ya Biblia, et fondation ya bondoki. Ya déstabilisation, ya bokasi ya felika. Et fondation ya destruction, ya valeur ya moindo. Cela explique que et kokite ata na seconde moko e kumba ata bolamu moko songolo. Tolobi malamu. Et kokite ata na seconde. Lokola déjà deux parts. Lokola a déjà cause na yango eze néfaste et ko reproduire kaka maye ya mabe. Église sali nini na bomo ya baindo. Te à part fanatisme à part ko bangiso ba bangisi li felo ya dessin. Li felo ya dessin. Lola pe ya dessin. Na lola bati ba fruit. Na invite soko ba fruit wana existe akate. Bateau va s'accrocher lelo na christianisme soit par intérêt soit par kobanga li felo moko imaginaire moto moko pelaka libela na libela na kozala ya biso baindo na kozala ya biso baindo toyebaka notion yakobuka oyo moto alonaka oyo na bato bakei libanda balobi loi ya karma biso toyebaka justice atata mokeli soko oloni ndunda okobuka ndunda ndunda nini oyo olonaki espèce ya ndunda ezebele matembele bitekuteku yonso ezero kwa aleki mais okobuka be oyo yo lonaki
eko ka umawate loba lokwa biso so toze ba ndunda talona ki matembele na kokipe na bota soko bitekute eko sale mate yango ba konko ya biso ba vivaka na kotosa nature ba vivaka na kotosana lelo to yambi enseignement moko kaka ya kobangisa christianisme et islam mpo ya bango ezebe bondoki mpo ya bango ezebe esprit maléfique mpo ya bango ezebe ba démon mais toze kotuna bande ko bolandaka biso na mikili ya poto bande ko bolandaka biso na Asie na Amerika partout awe pa ina biso na Felika est-ce que soko réellement Bible yaki po kangaka bebandoki est-ce que soko Bible mokanda oye monaka bandoki na nombre ya ba Biblia oyo ezeawa na République démocratique ya Congo est-ce que tokoki ko beta lisuli solo ya ndoki na nombre ya ba Biblia po ba imprimerie ya oyo ko sala ka Biblia soko existaka c'est parce que yo moindo na ino fongoli misote ba imprima ka Biblia po ba teke pa ina bangote na bité soko bande ko boko kakola ngai numéro yeze affiché na netando na bino eze sur WhatsApp boloba soko sengi to tsa deba ba imprima ka Biblia po na peuple nini ba ko imprimer Biblia te po na arabe ba ko imprimer Biblia te po na ba asiatique et non plus ba ko imprimer Biblia po na bango ba européen mais ba imprimer ka Biblia tel lo po na yo moyindo tango yo moyindo azena problème ya bon somi na ya zeko ko retrouver angote bato moko lisu ba ye balandi yo na Biblia wana kaka bato ba privé yo bon somi bango wana balandi yo na Biblia ndima na yo pasi bato wana botike la bango charge nzambende ayebi e bandi uta la nuit de temps tango bazé ko kata banko ko maboko soko bazalaki ko ripostete soko bazalaki ko se vengete au nom du christianisme au nom ya Biblia nderanda bango faible telelo moyindo alongwe metro ya mabele na ye akomi ko espérer na paradiso imaginaire mais to tunaka motuna oyo nzamba yebaki ko suka ata to ye yawo toko jonge pa ina paradis po ninya lukaki biloko oyo ezena paradis ezala pe yawo po soko na ba dessin ba témoin de Jéhovah to mona ka tomate mbuma ata ba exagérer ka monene okwa kokoti to zena tomate mbuma o soko ba pomme bato balambaka bakolobaka pomme verte tozena ngwao pomme de terre tozena ngwao mbala makoko tozena ngwao mbala langa mbala sukai ba lion tozena bangwao to yebite po nini nzambe a se contredire mais falatika yango kuna bon to utaki kuna na mokili yango ya paradiso to yaki awa kosala nini te bokomona que Biblia e yaki na but moko bien précis but yango nini ko désorienter bayindo botala bato ya motema mabe makasi bato yo soit disant ba mela Biblia bato yo bazezaleli mabe makasi ze bato yo Bible koma solo ya masasamba na bango po ya libela bango nde babizaleli mabe biso to yaki kokola sanya bile ezaki kotambola sanya bile ezaki kotambola mama oya lambi jua kenda kopesa kuna mama na manchukina mama na manchukina kenda kopesa mama na mambi tuvova kuna mama na jua sanyo yo kenda kopesa eze ko sala échange ngai na alaka na témoignage bato bazé ko se changer même plat c'est-à-dire oya lambi pondu me batindani po nini moto na loboko na ye po balobaka pe moto to mosusu kwa milambeli a petit ekimaka to mosusu ko lia onde kwa tindi na petit mais tango catholique a se décomposé a mibimisi bandambo na l'église de réveil pour lelo
comprendre que l'église de réveil, c'est du catholicisme déguisé. Yango baloba qui touche même à Rome. Yango kakabe christianisme. Ate église de réveil, c'est nganga wana, c'est du catholicisme. Lisolo bango babeta, j'aime molimo mosanto, Adana Eve, Kayena Abel, yango kakaboke ko reproduire. Nano to monate colloque ya ba pasteur soit disant église de réveil, ba sangana baroba, et sengi na biso, toye basika, nini na nini le kaka, yambo biblia ya. Te wana bako lukate, te bolanda bandeko, te bolanda fumukusu te, akobungi sabato, antichrist. Babandi kozili sabato bientôt ya koya ya Yesu. Na ba ye kolina ye, lokola lobaka na bango, mingi parmi bino. Boko sili sa ko parcourir ba ville Samarité, soko ya Samarité, ngana ko zonga. Melelo, moye kolini ni ya Yesu, o ya monaki ko ya Yesu. Mboni boni ya wana Afrika biso nde to koma bazeli ya yambo. O promesse wana basalaka na biso te. Ye Jésus tango azekoroba mingi parmi bino. Boko sili sa ko bima ba ville ya kune pa ina bango. Alaki ba yekoli. Basili na kokufa. Ya jongite. Boni boni ekomi eloko biso ba indo nde to komi gozi. Bolingo ezalaka nango te. Na ba couche yonso. Lelo na gouvernement a supposé boko limbisa ta mosu bato o bakomelaka biso ndeko ndombele message comment souvent ba ome politique makambo ya politique mais politique nde simbi kozala ya bato bonzambe na physique to représentation ya tata akeli likolo na sene teni ya physique ezena politique. Toko simba yango po bango pe ba miyeba. Lelo na eteni ya politique ya Felika. Presque bato wana yonso. Fruit ya ba religion importée. Fruit ya ba religion importée. Mais bato wana peuple na bango ekufaka. Peuple na bango ekufaka. Baze ko kufa na nini? Soins médicaux. Ya malongeze ete na bamboka ya Felika. Baze ko kufa na nini? Alimentation ya malongeze ete na Felika. Peuple na bango baze ko kufa na nini? Bomo ya malongeze ete. Me bato wana we baze ko kamba. Misolo bango ba bombaka epa ya loposo pembe. Ekoki ko sala bopito ya malonga na bamboka na bango. Misolo iye bato wana bako bombaka na mikili ya mindele. Ekoki ko sala bilanga oye koki elesa ba population na bango. Bongo na bato ya ndenge wana boloba christianisme yaki ko luka bolamu ya bato. Et belé parmi bino bandeko balandi bolobi wana baze bato franc-maçon bongo bokanisaka franc-maçon zeni branche supérieure à christianisme na bino boze na christianisme populaire na primaire l'église de sommeil ba catholicisme soko l'église catholique wana primaire bato bakei sika wana na humanité to na classe supérieure bango wana bakei na ba franc-maçon na ba rose croix c'est du christianisme. C'est du christianisme. Mawelongwi na mitema ya bato. Moto azeko préféré. Azala na 50 millions. Ali a yemoko. Ali a yemoko. Matalité 50 millions. On a fait souffrir combien de millions de personnes? Facilement. Moto azena 10 immeubles. Ayibi sous 57 millions. A comme on a 42 immeubles. Oh mon sousou. Tomona ba misusu na période de président Mobutu ba tonga bandako mosusu emisilela atikali kolala yango te 5-6 ans tena 97 akimi
Mais po nini te osungaki bato baze kolala libanda. Te christianisme. Christianisme au départ tango yake botaki nini esclavagisme. Baze ko kata moto motu ba oki mawate roi ya mboka ya bato po ya mabele na ye. Kaka na Biblia wana bakati bato makolo ba oki mawate. Bongo lelo ko sala nini? Toko kufa à des milliers. Toko kufa ba millions même. Mawe ko ala te. Mawe ko ala te. Moto asambelaka. Auti to monaka ba dirigeant na biso baze makasi surtout na église catholique yango. Kilite yonso ya makasi ya catholique. To monaka bango baze ba catholique. Mon côté ya religion africaine azekuna. Bato wana ba yebi. O balobelaka ba indo diplomatie. C'est-à-dire ba zena ba vérité oyo ba yebi détruisaka mboka bakoki baloba te. Yango ba bengi diplomatie. Nini ba bengi diplomatie? Tango yo bakisi epola, bakisi empoisonné, bakisi périmé. Et yaka kokota na mboka. Yango bango ba bengi diplomatie. Ngana landaki jeune médecin na biso ndeko Jérôme Mouniangi na télé 50 par patron na télé 50 confort na biso Jean-Marie Kassamba. Alobi ou ta la nuit de temps Baindo bazalaka bakobaye. Ou ta la nuit de temps Baindo bazalaka bakobaye. Non seulement il y a ba vaccin, même il y a bankisi. Non seulement il y a bankisi, même il y a mandoki. Non seulement il y a mandoki, même il y a ba virus. Pour battre la réaction à un virus, c'est mon gondenge kusala na mokili. Ba yeyi ko meke pa ya yo ba yeto. Ba continue ba bengi yango nini diplomatie. Ba koki ko lobango te na population ke mikolo nde boze ko mona maladie boye ba yaki ko meka virus moko pa na biso. Te yango ba bengi diplomatie. Yango bango ba bengi diplomatie. Ba koki te baloba guerre wana baze ko copier ba minéraux na biso et pas ya ba grande puissance to impérialiste. Te wana ba bengi diplomatie. Soko Biblia, est-ce soko Biblia? Ezalaki mokanda ya bolingo. Moto vraiment ko iba 57 millions. Mais total nano ba shege. Awa na ino na République démocratique ya Congo mboka na ko maîtrisaka très bien. Total na ino ba shege. Un député zeko leka, un ministre zeko leka. Amoni mwana il y a 3 ans. Il y a phaseur. Bayaka wana mona kabamona ba supermarché wana ipene na ville. Mwana wana ko poussa na te poise na garde du corps. Pene. Mamoni. Eto yebaka oyo phaseur. To yebaka oyo shege. Moto wana komaki ministre. Mpo ya population. Tango atali mwana wana ya 3 ans. Amilobeli nini? Tango atali mwana wana ya 3 ans. Ete. Ye. Loko abana na eba zena mikili ya poto. Baze ko tanga na ba condition elongo bani. Baze ko lala mpongi ya bebe na berceau. Baze ko lia. Bwe longo bani mbongo ya mboke ko kendaka. Akosanga keloko te. Oyo wane tali ete. Mais moto wana akokenda église. Auti petango mosusu église. Auti petango mosusu église. Ba mama bakote kaka. Ba mama diakono. Ba mama diakono. Moto azeko zwa kisi ya sanglas ti na mafuta ya mbila. Po nini? Po lingi mafuta na ye ya mauvaise qualité. Ete kama na prix ya mafuta moko ya bonne qualité to ya haute qualité. A falsifier mafuta wana. Mais to yebite produit nini batiaka na kisi ya sanglas. Oyo kotia na mafuta ya mbila. Soko etoki na bilei. Ekosala nini na nzoto ya moto. Te. Atali intérêt égoïste.
atali intérêt égoïste ya jwa misolo ya benda benda ya ye misolo esika ekokenda kosala likambo etali étage pe kuna te. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Motona motona o ya ye. Botala bomo ya bayindo te. Botala bomo ya bayindo. Moko musuna ze kolanda information bakangi moto moko bazalaka ko travailler na indien moko azesoko Nigeria. Basangana basala associé na congolais moko. Bazaki ko travailler na bendien wana bayaka na machine moko salaka ba capsule ya bendo sud ya bakisi yonso yo zalaka capsule. Tango indien wana sali misolo na ye adzongi na bandeko na ye. Sika etikali Nigeria wana na congolais wana bakoma kozwa bango ba reproduire ka ba salaka ba capsule batiaka fufu ya poussière na kati ya ba capsule. Batiaka fufu ya poussière na kati ya ba capsule. Baze kote kelango banani bandeko na bango. Bato wana bakendaka église. Bapesaka badimi. Yango to tunaki. Dim ezelembo. Oyo moto alingi mosala na epusa na liboso. Asalaka. Epa ya basali na nzambe. Musali na nzamba koloba na nzambe. Mosala ya moto yo. Ebakisama. Ekenda liboso efuluka. Mesoko moto ya salaka bantisi ya mabe. Po ya bandeko na ye kopesa dimi. Soko chele mwasi ya ndumba. Aye kopesa dimi. Pasteur akoloba na ye nini. Po ya bango préoccupation misolo. Te. Totala na ino bango pe ba pasteur. Boko mona lelo to ngaki toloba po nini. Bolingwe sili na mitema ya bato. Bondeko ya lili susu te kati ya bato. Ba religion importé. Ba yakite ko la kisabiso nzambe kasi ko devie biso. Mais botala na ino ba pasteur. Ce sont de millionnaires lelo. Des millionnaires. Mais boyoka bomona ki kaka watango to kotina na période soko ya COVID-19 oyo. Depuis soko le 17 mars et pas na biso ba déclarer ki yango officiellement na République démocratique ya Congo. Balandi bandimi lokola to kota ki un état d'urgence sanitaire église ko la te ba pekisi ba rassemblement nyoso ya au moins 20 personnes. Ba pesi ba numéro ya M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Botila ka bango misolo. Parce que na basanza misato mine. Eze na pasteur nini ya mboka o renoma ko kiala lanzala. Tolobiata sanza mine ataka ngami na ndako na ye. Pasteur nini renome ya mboka o ya ko kiala lanzala. Me bandimi wana tozalaka na ino na confinement te tozalaka na ino na état d'urgence sanitaire te balala kanzala. Mondimi asimbi mwa 2000 na ye balobaki offendre ya pauvreté te. Lokola ba mema biso na mokili ya makanisi nzambende akosalaka komisaka moto akomisaka moto mozui moto akangi motema na 10 000 na ye tant mosu ba parents na ye kutu balala nzala mais pasteur adjoa yango intérêt égoïste. Ba pasteur basé ko tambola na mituka cortège otuni oyo président du Sénat te pasteur intel bandimi basé ko s'enfoncer de plus en plus na pauvreté. Ba koki baningana te héros pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Héros pauvres. Totelemi. Lelo toze komona kaka même église au centre du désordre awa na République démocratique ya Congo. Église batomi bale basangeni oyo ezalaka souwe na bamboka yonso ya Afrika ba dirigeant na biso bayokana balongwa benemi politique bakoma ba adversaire politique wana kutu na tango ya opposition na pouvoir. Mais lelo
ba dirigeant na biso ba sangeni. Mais botala église nini azeko jouer na kati. Nini azeko jouer na kati. Ah, tozongi na dobi. Tozongi na dobi, l'esclavagisme. Banani ba facilitaka yango. Église catholique. Église. Bakata maboko église ya tei. Ala disibino pongi. Bakata motu église ya. Soko moto moko telemi parmi bino a éveillé conscience. Église a sa chargé na ye. Yango batumbaka ya kibavita. Yango bakataka ya vita kanga motu. Yango babomaka mbuta lumumba, yango baboma Moïse Kabila. Église a zeko contrôler ba cerveau ya bato. Publicité ya masangesa le magana mboka na biso. Mais bolandela ba société brassicole, eze ba société catholique. Ba société brassicole yonso, eze ba société ya ba catholique. Bande ko balande tando ezalaka ngonga. Tozalaka na makambo mingi ya koloba, mais tango ya kabiso moke. Moto soka lingia sala mabe, azwaka énergie, azwaka bokasi pe décision ya ko sala mabe wana pa ko kisia. Mais po nini soko moto azeko mona likambo ze malamu azaka na kilo a soutenir a pesa makanisi a s'adhérer na philosophie te oyele ko mosusu tozeko pusana na centenaire ya Fumu Kimbangu nesongenzi na Fumu Kuzu kia muzana panda na ngola ba telemi ana sepelaka na message o contribution na yo ezalaka nini tolobi kaka misolo te potango mosusu yango kute yaka nde neteni ya suka mais contribution na yo message oyo o partage ka yango bandeko bayoka o tala kolandaka et si o koti na phase ya ko reconnaître ba valeur ancestrale ba valeur ya boyindo to yo polo baka bokoko bondoki to yo polo baka bankoko balaka ba sauvage bo souffri to kabona po ya mokolo mwalelo etandeze ngonga na baye na ba préoccupation na baye na ba suggestion na baye na ba vidéo yango nde lisungi biso to kolukaka pourquoi pas na baye na quelque chose ezetumba bakotike la biso accès facile te na makambo na bango mais biso pe to ko senga bango permission te poto sala mosala oyo ezetumba biso to tambola ka sima ya bilaka Fumu Kimbangu to yebe sika to komi nungu ya mokili bo se positionner biso tolobi kimia ya Fumu Kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka Yesus matondo.